Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avidi public Kunaga ku kilema tukinde Parce que les londiku Izane fe Parce que les londiku Tuku sepela Nimo coupe Oye bunenga Avidi public Ebinga kya Bamisi seba comédien Des kokomo Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Bonjour, bonjour, chers amis. Bonjour à tout le monde. Vous qui me suivez de partout, partout. Nous avons Didier Masuki, mon balamande Fapembe, Diego, salut à toi. Lérémy Ziberi, salut à toi. Bonjour à tout le monde. Gunse, salut à toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Thierry Peigne, salut à toi. Roumessa, salut à toi. Bambote Nabino, Nyotofoma. Kadoshika, salut à toi. Manuel Escriche, salut à toi. Partagez les lives. Kevomingo, salut à toi. Partagez les lives. On a quelque chose à parler avec vous ce soir, chers amis. Ça va faire du bien dans notre communauté africaine.
Sali, Sani, Balag, Sali à toi. Gospel, Sali à toi, Sali à toi. Salut, salut, salut. Partagez déjà les lives s'il vous plaît. Partagez les lives, partagez les lives. Partagez les lives, on va parler ce soir. Chers amis, partagez les lives, partagez les lives. Christina, salut à toi, salut à toi. La reine Flash, salut à toi. Toi, partagez live, invitez les gens de solo là, dans la communauté congolaise. Ma campo, dans la communauté de Bisso. Si j'ai un Bisso et Zali, toujours parler sur la spéculation. Oyo mokileza koloba sur Liwa. Il y a mobile, il y a un artiste comédienne Orgazi. Il y a la vérité, vraie vérité sur soi-disant Liwa, il y a un mobile, il y a comédienne Nabiso Orgazi. Vous partagez, vous partagez, vous benga la vérité. Vérité, et ça aura toujours un avis du public. Awa, vérité, na avis du public. Ma solo à gauche, droite, à Libanda, ils ont mal à monter. On n'a pas l'habitude, on a déjà ma TikTok, je n'ai pas l'habitude de faire des lives. Bon, moi, on a beau ça à YouTube. On a TikTok, pour tout ce qu'on on a TikTok. Partagez, aimez, tapotez. En attendant, toujours comme moi, tapotez d'abord. Tapotez. Tika na bina na mai. Tika Moni pasi na vi. Tika Yesu sana kundata. Ese mapasali wala. Tika Yesu sana kundata. Ese mapasali wala. Invitez les gens, invitez bateau solo là. Tapotez. Tout comme on a mis après tout le solo. Bon, la vérité. Ceux qui m'ont pas là, il y a Orgazi à Pifi, Topé Azali. Bon, invitez beaucoup de solo là. Bon, la vérité. Mon bal Orgazi, est-ce qu'il y a Pifi, to Aza vivant. Bon, notre compte à l'état, tous nous animation de dans Moïse Matuta. Bon invité batou, bon like, to comme on est belé, après de recevoir la bande de Konangai. Tika
Merci, chers amis. Bandekona Bozo Landangaï. Pelé 19 pour 87 03. Bambo Tenayo. Bandekona Ngaï. Bambo Tenabino. Jalou Prod, salut à toi. Machuda, Mireille, Annabelle. Bambo Tenabino. Bandekona Ngaï. Ramani Ismet. Salut à tout le monde. Chers amis congolais, le sénateur Didier Imbondo de Lausanne. Salut à toi. Le 3e édition, il y a Djambeliga qui kitoko, rendez-vous année prochaine, la 4e édition, avec avis du public toujours. Merci beaucoup. Bande konengeto sur la lelo, na kambu eza la propreté, et tout ça la propreté pour na biso ba congolais. Et tout ça la propreté pourquoi? Les lots internet est commis à la portée de tout le monde. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu chroniqueur. Tout le monde est devenu chroniqueuse. Tout le monde a reçu la vidéo de Nenga Lingi. Mais bande korangai. Il faut boyer ba eloko moko bande koranga. Ba vidéo ne dosa la vidéo oyo elengi vidéo. Ozo la vidéo. Ndekonanga ozo loba vie privée ya batu. Stéphie, salut à toi. Oviedo, salut à toi. Tapotez s'il vous plaît. Le peu que vous êtes là. Tapotez s'il vous plaît. Vidéo, tant que ça, on internet, boy. Ok, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook. Oh, nini. Il y a un compte dans la vie privée à Moutou. Bande Konanga, Madame Boss Joséphine, salut à toi. Bande kolanga to yebaka ba conséquences o yaka après na niveau de justice ba koma okangela ngo makasi kotia vidéo ya mutu sans consentement na ye ya ko finga ye ya ba mensonge sur kombo na ye bande kolanga ba congolais na ninge loko yo to zalongo na mutu quand même to yebaka ba conséquences o yaka après et si tout on sait on va mutu azana poto awa ou même coupe en Afrique. Un jour, vous avez basali au Mabe. Pourquoi les Congolais les lots? Comme les réseaux sociaux, nous avons des enfants. On a des familles. Et il y a des commentaires, il y a des likes. Il y a n'importe quoi dans ma vie privée, chers amis. Merci Diamant Noir, merci beaucoup. Il y a des gens peut-être pour là la tête 2h du matin, 3h du matin, besoin de décortiquer vie à Moutou, vie familiale naïe, vie physique naïe. Même si vous voyez la vérité, vous voyez dans les caméras mobile ya orgazi, oh vous pensez ça partout que Papa Johnny a koufi. Tu voyez battre à koufi, tu peux à koufiter. Est-ce que tant de ça la tu se rendre compte que tu as bana tu as na bandeko bisomo tu as la vie normale tu tambola tu as la erreur est-ce que tu yeba kayango vraiment fardeau autre mais na vie na biso ba fardeau autre mais na vie na biso tu yeba kango penza que un jour il tourner contre biso puisque les camunions autre ça la na vie bandeko na ngai nyonso auto salaka na vie soki eza ya mabe suka nango et suka ka tokofutaka yango na mabele oyo. Si nous on paye pas, nos enfants ils vont finir par payer ça. Pona nini beaucoup luka ba recherche qui était en besoin de vendre la caméra na ba TikTok na ba réseaux sociaux nyonso Facebook, WhatsApp, sur YouTube, tout ba Instagram avant ya koya ko pesa batu a message na ko pesa nos conseils tout ça batu oui erreur moi ko ça marqué oyo ki mutakufi au publier photo erreur wana mutu tout et la mutu nyonso mais ya ko koma ya ko vanda
comme à il y a un mensonge sur l'iwa ya mutu. Sur l'iwa ya mutu, bande konangai. Linda Bibiche, salut ma soeur Linda Bibiche de longue date, Linda. Salut à toi. Salut à toi Gisèle Soki, ça fait longtemps Gisèle. Ça fait longtemps Gisèle Soki. Oh là là. Bande on a tout ça vraiment attention, s'il vous plaît. Makambo zebele pena ya lo baka na réseaux sociaux awa. Ba conseil pour na bana na biso. Ba conseil na ba vie na biso misala, ba conseil na ba amitié na biso. Auto monika vraiment ya lo baka na réseaux sociaux pour toi succès. Pour pas mona que yo so ndenge nini. Ya lo baka mensonge. So yo ki pa mutu. Luka bat o ba ebi mutu wana opposer question. Est-ce que comme na yoki eza boy to boy. On s'est renseigné, bande konangaye. Makamune to salaka, yango bana na biso, ba retomber to songora pa bana. Pour la nini, tozo luka, ba nombre de vues na ba réseaux sociaux. TikTok a futanga, Facebook a futangai, YouTube a futangai. Bande konanga ezo sala passe. Et tout ça là vraiment pas si chers amis. Mondo nenge baby nango boye lelo. Mokili onenge baby boye lelo vraiment tout le monde était pas mabe mususu avant ndoki azaka ndoki muta famille. Lelo bandoki ba koma muta famille te muta libanda mazale muta bisala mabe yo koyeba te bolia kana ye botambola kana ye nde bandeko. Na to pesa conseil na bato oyo. Bonjour à toi ma nièce Mylène. Salut à toi Mimi. Ma nièce propre. Salut à toi. Salut Mylène, salut. Mutu mususu mona bo oyebi ndenge na yete to solo na batu bo me kati ya batu bande konanga to yeba na kanite mati. Oya ko sali comment na réseaux sociaux mona kipe yo te me oyebi te nini abombele yo na sima. Musa ko tika pe une année 2 ans 3 ans atikela autant. Mais ici, pas de photo dans les réseaux sociaux, vous savez, la photo na yo. Et après, vous voyez, ma camine, vous voyez là aussi, on va dire, on a vu. Vous voyez, ma barrière, les réseaux sociaux, ma sentiment, oh, les réseaux sociaux. Il y a aussi ma vie privée à battu. Ma mensonge, ma vie privée à battu. Et tout ça, vraiment passe. Et donc ça là vraiment pas si bande konanga. Qui vous a dit que merci KM Business, salut à toi, ça va très bien. Très bien par la grâce de Dieu, vraiment Dieu fait grâce. Ça va très bien. Salut à toi Augusto. Ba sentiment ba réseaux sociaux oyo. Ba retomber nango ezo zala mabe. Réfléchissons-nous. Bonjour bali wo msudi nzo ba brisque bo mutu boye total ba boto zonga sima total mutu na salaka nini alobaka nini na réseaux sociaux asalaka boye ba retomber zo zongaka mais toujours se rendre compte te pona nini ko lokela mutu liwa bo vérifier te ceux qui mobile organiser akufa kinga DJ Masuki so akufi na 7h na 7h2 na oyeba yango. Salut à toi Joli Kimwaki. Soka kufa na 6h, na 6h05, nga DJ Masuki na yeba ke Papa Pedro akufi mobile ya orgazi. Boko yoka ye moko. Boko yoka binonios. Bota pote non s'il vous plaît, bota pote. To Rolanda mobile ya orgazi ye moko boko yoka ye nenge alobi. Boko yoka ye moko. Salut à toi pour la vie de fashion. Pour la nuit, les Congolais, comme tu m'as mabé boye. Avant que tu m'aies mabé, ils allaient dire que bomba. Les lots peut-être que tu m'aies mabé comme tu m'as l'œil ni boye. Pour ça même, tu n'as pas réseau sur senti que mon toit, ça m'aies mabé. Mon big is in.
elonga nani oyo tozobi bandeko toyokana nzembo moke bopartage botapote toyokana nzembo ya nini tozoya bokoyoka mobali ya okazi nini alobi bokoyoka ye moko aza vivant akufi te toyokana mwa nzembo papa protocole kotia bakale boye te eza célébration oyanolanga losambo nasalaka bosana tapote bandeko na ngai tapote Suka suka na tatola pona swakimia. C'est parti. C'est là. Si quelqu'un n'a pas célébrer, c'est la vague. C'est pas le bon cas ça. Ah. Hey. Et t'as mon rôle à bien. Bakabina marumba basate bakabina marumba basate mina somo na bango te basako te eloko opesanga na moyo ya butu ibimela ngai mokile mobisa ozongiselanga na motu ya na bongisa oyanolanga losambo nasala na bosana losambo asekemi ya mopesi na miso ya bato omoya na mema likambo eleki na motu sambelanga yebi petiselo te. Chers amis, tozwa mayele bandeko nanga monde ekomi na suka. Monde ekomi na suka, ce que tozo comprendre te, tozo tika na ba distraction. Ya internet, le internet ekomi numéro 1 na makambo nyonso na vie. Ko fingana ekomi ka na internet. Ko rendre compte makamba couple ekomi faut même na internet. Makambo beza kina nkuku mutadeba kimbongo na yo ba yeba kite, mutasaki be mutayeba kite. Il faut oya comme mango na internet lelo bato baposali même nzela nzambe ebele likolo ya makambo ya internet ndako vendre na TikTok depuis butu ti lobby iti va pesa fausse information à mutu aya vendre les yango bani ko décortiquer et les gens vous commencez à appeler aussi à commenter boto tapoter oui lobela ye boye chers amis tous se rendre quantité o ezoya après wana bato to sala ka ndengwana bazana ba famille bato to sala ka bongo bazana bana na bango tozo bota bana ana poto bana na bazokola bana na ka réseaux sociaux oyo tous les jours yo vinga papa na ye avant na nenye atala ko ka boy oyebi bana na ete oyiba camarade bana na ete obi relation di bana na bazala ngote na ba garçon ya libanda bana de ba ko yeba ya Belgique ya Paris ya Suisse ya Allemagne ba yebani bazala ba click na bango yo sali vidéo bazo kota bazo like bazo tia ba commentaire tout yo so mona ngo bien mais na makambo eza le côté ya vie privée ya mutu bozo pinga via mutu bozo décortiquer vie ya mutu mais boyebi kati ya mutu te boyebi vérité ya likambo te boyebi bani kosopa na réseaux sociaux obosali ke yo pe oza na vie na yo oza na bato pe oyo bayebi yo bayebi kokola na yo bayebi makabasi ba difficulté kokutanaka nango ou okutana na yango bandeko na ngai. Pourquoi communauté congolaise est comme si biso na niveau oyo internet? Pourquoi est comme si biso na niveau oyo? Pour na nini vraiment est comme si biso na niveau oyo?
donc mutu ozwano kaka téléphone obenga mutu obika mobala okaza kufi ozo souhaiter mutu liwa oli bo vérifier pété Rose Bonbon salut à toi et ça passe Linda Bibiche et ça vraiment passe tant que on va via batu on les réseaux sociaux papa maman zala sûr que yo na vie na normal aux a ba immeuble autant dans la voiture le plus cher du monde aux a ba les belé ko le kabana nyoso aux a ba na obaza kitoko le kabana nyoso ya mokili yo okoka déjà na nyoso olala kana mbongo olamka kana mbongo olia kana mbongo zala sûr que yo na nyoso wana tant on a gouverné la vie privée ya batu na réseaux sociaux. Zala sûr que yo na nyoso wana salut à toi Bibiche Touka salut à toi Angela salut à toi likez s'il vous plaît to likez ce que mission ya conseil ba like zalawate ce que mission ya polémique ba like belé oyoka ça boye non tout le monde a un internet c'était pas ça ka bébé mission moko bidon s'il vous plaît ce que ça comme vie à batu ba like belé mais quand on donne des conseils to personne a conseil entre biso na biso pour retomber et on a pas bana na biso après et on a ba famille na biso et on a ba vie privée na biso. Salut à toi Aurore Mbumba salut à toi. Pourquoi réseaux sociaux na mite et pas na congolais et comité na niveau oyo bande ko na ngai via mutu etali vie na ye etali ye moko yo pe oza ba difficulté na vie na ye o ba yebi mais ba ka ko exposer mon réseaux sociaux té les lo pensa et tu os comprendre té. Merci beaucoup DPMDB merci beaucoup. Abonnez-vous s'il vous plaît ceux qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne TikTok. Abonnez-vous s'il vous plaît. Vraiment tout ça la passe. Deo Muzungu, salut à toi, bonsoir. Makambo za apena ndaku na bino moko. Bat basala kite. Mukolo bolingana ka, bat basala kate. Muko sala miti na masa moko boy, bat basala kate. Bobeba ina muninga oye na una réseaux sociaux. Ah maman, mais pour na nini? Papa, pour na nini? Pour gagner nini? DJ Mukoko Promix, salut à toi, merci beaucoup. Pour gagner nini? Donc oye sentiment ni ngesa ka wali ko décortiquer kia bato bani ko loba bato bazo commenter yo so mona ngwe lengi mais famille mutu wana ezotala famille mutu wana bazolanda bana nae bazotala mutu wana obili bozo finga état d'âme nae boyebite boyebite so asala ni na butu boyebite so asala ni boyebite azolando kaka boye au sali 2 heures 3 heures ya live ya kofinga via batu et si ba ma copine bande konanga lobby OK olali mais oyo mutu na lingeli yo bula nenga butu ndeko nanga yo yebite sokoza muta butu te a moins que yo poza muta butu poza ndoki oyeba ke mutu na so kuduka na butu a moins que yo poza no ndomte ya mabe yo poza ndoki oyeba ke mutu so kuduka na butu mais sokoza muta misala mabete ndeko nanga oza ko s'exposer na ba difficulté na vie na yo mobimba na vie ya bana na makambu na yo moko. Pourquoi les Congolais doivent toujours réseaux sociaux dans la discussion moko bidon? Chers amis, il y a pas de verset moko tei mokili. Le monde comme mabe. Ozolu kila mtu liwa, oye, ovani ma les réseaux sociaux, ozo pandozo loba. Boye mais ozana o vérité. Et que ça peut pas citer qui motema qui bo monter kenda biso wapi biso ba Congolais. Qui motema ki bo moto et kenda biso wapi kolia ba l'argent sale ya ba réseaux sociaux même na YouTube TikTok
likama mutu eza ya lokuta ovandeli yango penza lokola ya solo olala pété minuit 1h du matin kaka kombo ya mutu famille ya mutu bana ya mutu mama ya batu papa ya batu bandeko na nga musique ya mboka na biso ezosala pasi mpo na biso bakongolais à lire oyo tokomemelaka réseaux sociaux ezosala pasi chers amis. Je n'ai pas l'habitude de faire un live sur TikTok, mais maintenant je vais commencer habituellement à faire un live pour tout personne à conseil na vie. Ba difficulté musu do kutana na on a vie. Osoye baté quand muta to finga ki na réseaux sociaux. Réputation na e baby. Ba comment l'accès mi sapé partout dans le tambola. Liko na yo na réseaux sociaux to global vie privée ya bato. Mtu wana swasa ne mtu misala mabe. Alela yo linu elelo. Lokola to yeba importance ya réseaux sociaux te. Tozo bater ba photo ne do tsaka boye ndo ki bozo za ki fo mata ya luka yo amona yo boye ba zo photo no. Mais lelo comme ba réseaux sociaux ka photo no ba zi ba saleli yo nyonso bande kunanga. Quand ba photo ne do tsaka boye on no ba to saka attention ko tsaka ba photo abana. Biso to mikolo bon tebi quand même nene ensemble la nzambe bobe mais c'est pas tout le monde ayebi. Salut à toi Nana Lutete. Lelo ba photo kaka o photo mdazu photo na yo ake kosala na obuzoba ya kosakana te évidemment on peut comme la difficulté okoyeba te difficulté na uti wapi ofinga ka mutabat na YouTube mutabat ya baki makamu te website réputation na ye ofinga ki mutabat na TikTok mutu wana ayebaki likambo te réputation na ye ebeba lelo so tambola bat bazo la tseni sapi bat bazo finga ye ezana batu oyo bakufi penza bakufi pona souci ya makambo ya réseaux sociaux asali penza crise akufi na makambo ya lokuta. Des pères et des mères, salut à toi. Pourquoi ba Congolais de komi boy? Pourquoi ba Congolais de komi boy? Essayons un peu d'échanger. On a liké vidéo. Liké. On a 3000 j'aime ya pamba. Liké. Monsieur Zato Pes en a conseil. Nansia, salut à toi. Switzerland. Personne salut à toi. To liké émission. To Pes en a conseil dans les réseaux sociaux. Monde vous met comme la souka. Tout le monde a un monde de baby. Batu kolinga na te biso na biso. Camarade hôtel à motema quand motema mon a ko trahir rio o comme anga yenza mutu na tela motema na mona ke pire nga penza mais comment tu comprendre kaka te siko soki papa Johnny a kufi mo bala ogazi soka kufi yebisa nga siko yo mutu na sa campagne les réseaux sociaux tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Ceux qui m'ont pas organisé à Koufi. Yebisanga. Combien à compte à banque? Ceux qui m'ont pas organisé à Koufi. Tu vas gagner quoi? Et que ban n'a pas tika na ba orphelin. Cécile Sicre, salut à toi. Aïcha Pointinini, salut à toi. Oko gani nini ndeko nanga soki mobala okaza kufi ou bien mutu mo ba kufi o eza ngo bongo te tu vas gagner quoi ata pesa bongo Jean Mfula boko gagner nini bandeko nangai les Congolais pona ni makam nyonso ya mabele le kominga na kombo ya ba Congolais mafinga ba réseaux sociaux ba Congolais koluka baliwa batu ba Congolais likambele kaki na ndako batu tozui matière boye na réseaux sociaux kaka ba Congolais. Mélanine Queen Bouti, salut à toi. Pour la ni ba Congolais to komi na niveau wana. Mélanine Queen Bouti, salut à toi. Pour la ni ba Congolais to komi na niveau wana.
Automatiquement tout tabo et tambo les ne wonanga. Ko ça succès na réseaux sociaux et ça na ngoko raté ko yako ba mensonge. Et ça raté ko yako ko ba mensonge na réseaux sociaux pour osala succès. Ou ba le Gaza Koufité, il est vivant. Bisous, Aurore Mpanzu, di Panzu. Bisous. Mon Congo, salut à toi. Essayons un peu, Toyo Kamobal Orgazi, Nenga Lobby, na soli na ye, na zolta na bino ti, bozalaki ko sala ba live wala bol ba kombal Orgaza kufina o sekabino, na zolta. Et ko kanzati ko sali bongo, ba betelo maboko. Babi bolanda kuna obala kaza kufi mwana ombali wana azama kase na ba recherche de information mwana mwasi wana azama kase na ba recherche d'information non bande kunanga sali Mpangi mwana Congo sali à toi sali Parisa ce n'est pas ça bande kunanga mo kilo mande ko mabe na soye baté to so be ma toujours vina baloyenge moko boye na ba aventure moko boye. Tout ce monde qui n'est commis comme l'attente de la fin. Mais peuple congolais, tous comprendre que salut à toi Chantal Matomina. Peuple congolais, tous comprendre que comme l'attente de la fin. Héritage ni doti gaba na biso. Héritage ni doti gaba na biso. Na rien ko ba mensonge de ma vie à battre. Quand on vient makamsubo yebite webo vendre les kamoza lokuta bato bazo piquer la crise dans les réseaux sociaux. Essayons un peu de changer bande konanga s'il vous plaît. Toyo kana mukie Mombali Orgazinde to soli na makamba lobi. Ça fait mal. Tout la namuki. Ngamoko na soli na ye lelo. Na sololi na ye lelo. Comment na ye papa Pedro aza vivant. Mais boyoka bol tolan. C'est vrai. Mais les camarades, et bien, ils papa Pedro. Et bien, moi, je ne sais pas. Je pense que les gens ont confondu. Kamai Nanga, tu es très proche à Koufaï en Suisse. Nicolas Makuntima. Vous voyez, mais moi, je suis à Lausanne, non? Na Lausanne, oui. C'est un ami proche. Mais je pense parce que Charlie Maloula, c'est Charlie Maloula qui appelle papa moi Natacha, donc à Orgazi, papa Alex, pour dire que non, Ayogi Kengai na Kofi. Et puis papa Alex, il appelle Natacha à Orgazi pour dire que Nayogi Joe à Kofi. Et c'est là, c'est parti. Moi je pense, parce qu'il paraît, Patrick, donc le papa Alex, il connaissait un journaliste au Canada pour passer une émission à l'Ibosso de Bimagana qui organisait à Sondoli Moana Boybo. Tu connais, non? Bandeko, to like, après de continuer audio. Like émission s'il vous plaît. To like émission, to aussi sa conversation, mais to like le temps pour like, to yoka musique, bo like, après to continuer ko yoka, mobile ya Orgazi, o azolo bana papa Pedro, mobile ya Orgazi. Bon like dans l'émission.
Ouais, bande ko na moni bozo like bo like. Salut Madame Sarah Diamant, salut à toi. Tu continues, boyoka, tu continues to yoka. Mobali ya gazi mambazolo, ndeto solo linaye. Ouais na ebi. Ke basolaka na papa mwana ngo aza soki coroner soki nini boyena boye. C'est la même dame encore, je pense, qui a fait cette émission-là pour dire que je suis mort. Et cette personne, cette dame qui l'a informé, je pense, c'est Patrick, je ne sais pas. Ouais. Je pense que c'est Patrick qui l'a informé. Malou a bengi, hier a bengi, c'est pas un journaliste, je ne sais pas. Alors ils ont confondu Liwa et Nico, Nangaye, parce qu'ils ont rencontré les mêmes circonstances, Nicolas, Koufelaki. Donc c'est un peu ça. On a pas de dérangement moko makasi, donc il y a des gens qui appellent un peu partout. Donc, pour dire bref, que dès Balobi la couverture, je suis là. Voilà. Donc je peux répondre à cet appel parce que ça va pas nous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Papa Pedro. En tout cas, on a ça la live siko yo batwa. Boyo ki mobali ya okazine nga lobby. Peut-être boyo ki bien te. Tozong sa susu na sima. Bola na bien neto solo lia. Boyo ka mosiko bien mobimba. Ezami balé après tozong sa su moko le susu après. Tolanda. C'est vrai. Bonsoir Mille Baguettes, bonsoir à toi la principauté Queen, salut à toi. To liker. Écoutez. Mille nini Papa Pedro. Et puis mille. Moi je ne sais pas, je pense que les gens ont confondu. Kamai Nangato est très proche à Koufa en Suisse. Nicolas Mabunti. Vous voyez de mémoire na Lausanne, non? Na Lausanne, oui. Bakundaki le passé, Bakundaki na bien. C'est un ami proche, mais je pense parce que Charlie Maloula, c'est Charlie Maloula qui appelle Papa Mwana Natacha, donc à Orgazi, Papa Alex, pour dire que non, Ayogi Kengai na Kofi. Et puis Papa Alex, il appelle Natacha à Orgazi pour dire que Nayogi Joe à Kofi. Et c'est là.